Hein? Donc, si nous avons côté que azo tika nini eza. Il y a une famille et puis famille biologique, famille bino artiste comédien. Bon, zala kaka na mutema makasi, c'est Dieu, hein? Donc Nzambe mutu après ça Nzambe mutu a reprenaka. Donc rendre kaka grâce naye, hein? Donc zala toujours soudé pour encadrer bana ebele oyo sans souci atikeli bango et voilà. Merci pour l'interview. Ah, c'est vraiment triste, hein? Les enfants des sans soucis sont là. Bana, Omé, Elodie, Karine, Lindarine, Adieu Maréchal, Adieu Papa, Karanisi, Passi dans mon thème. Aux abana, je pense aussi à encadrer, à faire une carrière, c'est ça que je peux ajouter un peu. Est-ce que vraiment, moi, les alliés par rapport à Adieu Papa, parce que sans souci nous a quitté si tôt, surprise, il y a un pièce non surprise. Un petit commentaire, tout pour nga penza nde nazokoka kutu koloba te mpo ezosala nga pasi makasi parce que tomonaka nde bato bakufelaka toyeba pasi wana te ndenge ezalaka me biso mo nde toza ya papa tokoka te likambo eza asali biso maréchal azalaki na ye bien baopere ye bien faleka mardiana bakata basinga mercredi abima tokama nde babenge biso président na biso akufi papa to nde toza awa pasi na motema nde totikali awa pasi banetike c'est bon bien Omé Yanga bon atiki un petit commentaire rapidement pasi papa pasi papa qui Lindarine je crois émotion il y a Omé pasi Lindarine moi message na mpona papa na biso maréchal azalaki papa moko malamu makasi mpona biso so moto alobaki papa na aza mabe seke ye nde aza mabe papa atiki biso na pasi ezalaki problème kaka ya opération ya appendicite lelo papa se retrouvé na liwa en tout cas toza na pasi makasi. Merci beaucoup, je crois rapidement toza mpe na nsima yanga bor nde bomesana ekobenga ye mwa liloba tant que maman et un groupe. La maman liloba ezaka émotion na mana passe. To regretter dans sens monsieur à jouer te. To regretter mutu na ye moko. Et ça biso passe na moment que tu liloba liloba ezate po hein mutu ezabie te so mona longwe kuna na opanda po. Émotion. Na ki malobe kim. On peut perdre papa na libota les alabali c'est qui les alabapasi on si vous avez liloba et à koloba par rapport à ndenge papa tiki biso moi au revoir pour tout le monde na lisusu te on la soutande yango si beaucoup panzana te vous avez toujours une na monique vous avez vraiment uni moi liloba rapidement na bato bazo landa biso liloba penzi ezate papa ezaka pasi nde papa tiki biso akei mais eloko osenga ba fanatique na biso basouhaité kaka kokabwana te ke tokabwana tolongwa te tozaka soude nde tozali tokozala kaka boye likambo te liwe ezaka dila na biso nyonso ndenge akeka malamu que son âme repose en paix te mane mpe malaki yanga bor atiki biso tout soit lié à Sans Souci qui était vraiment proche des Sans Souci. Je crois la disparition des Sans Souci c'est fort hier. Narani ici déjà kobongisa mutu na kati ya libota na kati ya environnement na kati ya société ezara eloko ya pétété. Je vis que Sans Souci n'est plus avec vous et puis il ne reviendra jamais. Le groupe Sans Souci, est-ce qu'il va toujours se maintenir en absence nae? Oui, je crois, puisque Kanisa Keto Bandolo bara toujours combat Sans Souci et ce nom-là va toujours rester. Et groupe aussi, Erotikala. Toza Batou.
mais bato wana nakanisa tokotambola na molimo na ye esprit ne kozala en fait je crois que tokotambola bien. Voilà tout ce monde entourait le corps de Sans Souci. Ils ont inspiré Binoni, ils ont l'obanini pour la bino batbotikali, les lobes artistes. C'est ce que je dis, il faut moutounio sosikoyo abongisa musala na ye ndenge Sans Souci abongisaki apesa elengi wana Sans Souci apesaki bato bachayeka et jour likama boikoko koma voilà et l'autre on a résultat aux alakaka. Maintenant voyant aujourd'hui au stade de Martyr lobby torosuka wapi na wapi po que non batno se base au courant que Sans Souci rekundama na kimia nyonso. Oui, lobby programme Mesali tant aussi ça makamunyo soava na pokwa lelo esili lobby to continuer mais c'est Rosala na cathédrale de Notre-Dame. Après la messe, on va ramener l'oncle na Mbenseke. Après ça, oui, après ça, je crois que tout le monde va se retrouver à Lemba. Message de particularité pour la famille et puis qu'on a bien nos artistes. Je garde courage, c'est tout. Merci beaucoup. Souza, je crois que c'est très fort. Hein? Papa accueilli, papa Tikibiso. Je crois un petit commentaire na Nenge Omuni Lelo Mouloulou Alelo Salami. Je crois que non qu'on perdre Moutou. Ok. Au bandai qu'on apprécie si longtemps la télévision. Lelo peut pas commiper leader na Nenge Nayo. Et à moment Lelo bas Sans Souci basaki bas leader liboso na bino bazo tika bino bino bana bozo tika là. Je crois que non ça vous tire beaucoup de leçons hein Souza. Un petit commentaire à tout ça. Les leçons bozo tika là, les a passé. Moi to kanga jouer zate nzambende Moutou. Ayebi ndenge to botamaka na mukolo akufa. Eza pasi mingi, pasi. Kokanisa maramu susu na weleka na wa lelo donc. Eza pasi. Combien d'artistes déjà partis na année moko? Non, 6, 5 bien 6. Donc inspiration na aussi na baliwa nyonso. Ngai eza pasi, to na mona boye. Na raisonner ko ngai eza ki pasi mingi. Donc liwa ya mbonge salanga pasi za mauvais souvenir nanga. Le to comme mona matanga boye les zongisa nga susu na pasi wana o nazala nango donc message que ça na ngopona libota Sans Souci et puis na bano atiki ba artiste lelo ba komi ko telinga na papa za susute. Bon papa azali susute papa azali susute mais papa atikaki œuvre a salaki œuvre pour na batu a formaki donc pour na ngai to bandomona papa Sans Souci et pas na nga na obenga papa Sans Souci aza koko na ngai mais surtout na musala oyo. Donc tokobandomona e na travers bango bazala ini bazala bomoko ndenge papa banaye côté ya biso nga kuta yebisanga ke na sepelaka no poza la gentil na yebi ke pa na bango bakozala kutu gentil bien bomoko koleka tant papa zala ki po biso to continuer kotala bango na musala ndenge. Merci beaucoup Souza courage. Merci. Vous allez groupe Yambali Osombo. Narani si boye kolela papa ensemble papa zala ki gentil na bana nyonso moi li loba muke pour na disparition. En tout cas, esali biso pasi mingi na mawa kobungisa mutu monene Sans Souci les grands baobas. Donc esali biso pasi mingi nasengi ka Nzambe abatela molimo na ye epema na boboto vraiment papa tokotikala jamais kobosa na ye parce que Bible elobi touta mabele tozonga mabele molimo na ye epema ka na boboto. Merci. Merci beaucoup. Ah, Charlène, ils ont passé. Je crois Charlène pour perdre vraiment mon tourné et le coup là Sans Souci. Oui, bon, on a apprécié. Dans la on a une de certaines chaînes. Pour le bac qui est au Joana Sans Souci. De l'autre perdre Sans Souci. À couper le biseau subitement comme ça. Vraiment, on a ici loi. Les apôtres la biseau nous sont maintenant comptés dans beaucoup de boni, dans artistes et comédiens. Dans un moko. Et puis dans surtout sangisi. Botikali boni oyo tozo benga lelo ke babato makasi na monde ya théâtre. En tout cas, eza pasi mingi ndongo lobi. Pasi susa ke na ndamo non kaneti blague malgré nazo loba ke akufi mais na ndamo non kaneti blague. Mais koya nanga lelo na ke na tali na monde ke pasi susa akufi. Je te dis Réalité. Eza pasi mingi, eza pasi tozangi mingi. Charlène, il y a un moment à boyer, je ne sais pas.